nae te bongo te wana esimba te nalobi non. Pourquoi ezalaka ki o air moko bon tokotala kasi suivement na yebisaka eki na boyi sui nalobaka non te tala kota komisinga lelo sui nalobaka nanga kaka te na bo sui na boyaka nanga nga pwani nayeba koloba non te bamisusu ekoki kozala okoka koloba non te na manière oyo bakolisa yo okoka koloba non te peut-être ozobanga kodisappointe soki nalobaka non mbe lelo ma tokomi esika tokomi yo te pourquoi nayebaki soki nayebaki komi tuna vraiment et local bosso faut qu'on réalise faut mi fan di ça o mi tuna pourquoi au coca koloba nante. Bienvenue de retour na première dame look. J'espère que batnions tout balandia première dame look boza malamu o isa ba vidéo vraiment na sepela nango mingi parce que esa vidéo ya ma solo netina lo barabo zana l'aksam lo moko o yanga ya komela déjà yango yo nazui parce que net bomoni déjà na titre lelo vidéo lelo esa vidéo ya ma solo tellement que toko loba lelo toko discuter na bino et zwelo karomela parce que na boy nanga na katikati wana telemo ki oluka elo kakomela luka déjà lo karomela na aussi na bino. Pourquoi ezalaka vraiment difficile, pourquoi ezalaka pas si koloba na boy koloba non ke na boy. Pourquoi ils sont difficiles à tanga moko vraiment nazaki ko trouver très difficile pour na suivre mais lo moko sepel singate na loba non au mona ka ki bon ça va ka total bon kando lo bien c'est bon tes problèmes te pour ani vraiment problème te vraiment kolobaka oui wana eza nango problème te nga na yebi que er moko koloba oui et komara problème balobi que ton oui soit oui soki lelo lobi oui ezala oui tina libela tina seko soki pe lelo lobi non ezala kaka non parce que sokoza mutu moko lobaka oui er moko lobi non er moko zoloba noka oui pour nous plaire batu et koy komemela yo banu ebele na vie banu ebele na société. Nazo comprendre politesse vraiment mutu soka ebisu eloko diku ka boy ozomona moyen nini okoko ebise mba moko noté moyen nini okoko ebise noté zelo mo vraiment pays Europe batunyo so babaka oui bien sûr en Angleterre baba yeah sure of course ozomona babiloko ano koko bando lobango peut-être lobango mais ce que zo réaliser te eloko oui wana zo mikoti zo réaliser ba makambo wana te et bimisara ba aventurier et comme ça batu ba escroc. Alors na vidéo o tozo apprendre na bino ndenge nini koye kola koloba non na ebiso koloba non même non na bandeko nao non na papa non na maman non na yaya ou bien non na n'importe qui sans pour autant vraiment na kala nga moko ezala ozalanga soki bayelinga likambo vraiment mona ka likambo nyonso ba otuna olobi oui naza ozayo moko te parce que banda ekokomela nga un peu trop na oloba kaka oui même likambo esepesi nga tapona yeko vanda na lobi Adrien il faut stopper ba manière o ya kolobaka oui ba manière o peut-être oza kutu mutaye ko pesa au programme ba improvise mutabenyo na téléphone ya ça sala ba programme nae mutabenyo alinga zoka na pied levé yo tellement ki na naivité wana tellement ka kolobaka ka oui olobaka problème te kando lobio na mutu na ozoloba tina boy non et pas na ngai simba te et elekate mais tellement que l'inko blessé te tellement que l'inko zala toujours poli toujours bien yo zala kaka oui netka à l'église amen. Pourquoi vraiment quand on a biso oui et bimara facilement pourquoi koloba non ezala difficile et ce me pose la question pourquoi vraiment koloba non ezaka plus difficile que koloba oui na pesa on attend moi 1 minute car au mécano ko penser pourquoi oui ezala facile
après à un certain moment on a réalisé que tellement pesi batu ba oui ebele o pesi ba promesse ebele après comme tout na nganzambe na koto na lobi oui koto na lobi oui même ko ni vraiment na koye ko la pe ko loba non soki na lingi likambo te soki vraiment likambo na nga e ko lekate pourquoi camarade na nga so abengi nga to banda osola na fond pendant ba heure ebele à l'excellent temps parce que peut-être il y a ça la raté pourquoi nga il faut ka nandima ba appel na pourquoi nazo l'exata na nga na lingi na sala na makamusu na ndaku pourquoi kaka nga kaka oui hein? Après une fois non il faut koye kola koloba non bien sûr que non ils a passé parce que un sous celui koza poli na batu mais maman yekola koloba non yekola ko placer ba priorité et ko sala yo bien komona que oza mutu moko oza na ba programme oza na ba plan mutakoy ko ya ozoka na loengete mbala moko lobi oui alors tozo yekola ndenge nini okoki ko bandoloba non. Alors les deux n'alingé vraiment naté à bino na pesa bino en plus nanga moko na mirete à lisusu comment est-ce que okoki ko bandoloba non comment est-ce que kokoloba non sans pour autant blesser mon Mutumsu, il faut qu'on vende vraiment réaliser pourquoi koka koloba non te est-ce qu'ils allient parce que ba boko là aux ala vraiment poli parce que pas na bino makamyo so ba ebisio nanda ko zaika koloba oui mais tala okomi pe mukolo okomi na ba responsabilité nao est-ce qu'ils alla ki zo banga o blesser mutu tango ko ebise non na likambo ya ko ebisa vraiment il faut qu'on vende na ko mituna pourquoi ba oui na munoko nao ebimaka na facilité. Et que vous allez mutu moko ozarana vraiment mutu mo naïf ou bien mutu mo naïf le bakaka yes et un musus parce que zo banga soko lobi non mutu ana ko silikela il faut na no vando e ba pourquoi en tant ko vanda mutu musu netinga vraiment ezalaki tellement zo mo za ba capacité na onyos tout za ba habilité na onyos tout ozolo baka yes oui parce que okoyi ko sala na n'importe quoi mutu nyos ko senga mais tant musu faut ko vando ta lobi ah est-ce que na ko sala bo même moment na sala bo bien on dit mana o kaka ba responsabilité mo boy pour o sala on a le mbangu vraiment o sala ngo bien te justement kaka parce que yo o loba yes o talate. Une fois vraiment au sali bongo il faut qu'on se rappelle deuxième technique ezali que ce que lobi non eza na ngo loko ya ma be o l'équipe biloka ma be na mokilité koloba non eza vraiment et loko mo pe ba accepter ngo koloba non eza loko moko totalement acceptable parce que opesi opinion na yo olingi to loba non alors yo moko na sa moté mozo lela il faut ko yé kola koloba non pour comprendre pe que soko lobi te o ebisi mutuke et simba ekos et simba te eza normal parce que mutnamta na vie na mutnamta na ba temps na mutnamta za na planning na alors que lukate planning ya muninga et ako brisquer planning na omoko et ako tindika et ako étouffer planning na yo une fois vraiment comprendre que koloba non eza na ngo problème te et koko mela o facile ata na congé vraiment maman moko bien sœur moka linga ko ya congé pa na yo azara na bana na vraiment belé alinga ya congé ozana ndako kaka ya une ou deux chambres pour oyebise non et comme facile le baté maman moi il y a vraiment na congé exact ya ki déjà na congé passé congé on a na fêta on a bana nga moko omoni que vie na yo eza facile. Alors il y a suivant il faut apprendre la technique ya miki comment est-ce que koki koyebisa mutu non comment est-ce que koki ko let someone down comment est-ce que koki ko boya na opeli kama mutu sans pour autant singa ba pardon et belé sans pour autant bando ko s'excuser trop swende nini oyeba kizape na droit na yo ya koloba non ou ba ki ati non koko sala boité parce que comment ko ça même parce que lingo loba non oyebisa ka mutu te vraiment en tout cas merci na proposition na moni ki en tout cas na temps nga et concorder te mais na ko koyebisa mukolo na mona ki osimba ou olobara bongo zala vraiment na capacité à koloba vérité au lieu que comment ah te moyo ya pa na conjoint yo ah ezate po cousine nanga akouta pe na cousin nanga mo ba ozana ndaku te waneza lokuta po yebi ko banjo kosa okomi komilukila masumu alors ezana droit na yo ya koyebisa penza mutu non sans pour autant pe blesser sans pour autant le bakake non mutatunyo bo non okoyebisa ka te non en tout cas na temps nanga makambo yebisingana na monike osimbate ata prochainement tokotala comment est-ce que koko marché wana monike vie na ezana ngo vie mo ya bien osa makamna.
Alors vraiment soki oza mutu moko kokara na okoloba non te na ma onyos tu na pesio technique on a ko pesa yo ya koloba non vraiment very soft. Comment est-ce que koloba non na on ndenge ya bien suis mutaelio likambu aelio ka kete bon omoni na na cop mombo nazani lo mombo yaka to ke quelque part mombo omoni ki epa na we simbate au lieu ebiseka non soki okokate mais ka ko ebiseka si bon problème te merci en tout cas ndengo yebisinga ah na ko pesa alors suite ata dans 2 jours na pesa suite ata dans 3 jours omoni ke soko ebisi mutu bongo au lieu ebiseka ke non ou bien ebiseka oui problème te o mi pesi déjà temps à ko penser ou bien ebiseka bon na routine de leur message na routine de leur email na repesa vraiment idée na nga sur ce que je pense omoni ke eza facile au lieu que kosa au lieu que bandoluka opesa ba promesse moko o ezanga mutuna makolo o na kati na yo ezobundisa o mais olingo pesa kaka o ebisa mutu vraiment oui pour au plaire alors que yo moko ozomi boma. Finalement vraiment na rappelé que eloko ya sukeza eza vi na yo ozo sala na vi na o eloko yo moko lingi kolinga teke o sala makambo ezo misepelisa te eloko suka fo yeba ke you know at the end of the day eza vi na yo ba décision na yo makambo na yo kolinga te ba ka ko tia pression sur yo parce que peut-être mutu moi ça comprendre faiblesse na yo ayebika ke ata suna yebise ya o sala ngwa sala bongo ya zane sans position ba yeba ka ozaka sans position mais lilo avec première dame look au combine position parce que ce que boye loko o boya ngona ndenge ko bisi mutu clairement qui était moyen te et ko simbate ou bien sur moni moyen te o bisi ka ke bon na repesa ensuite mais nyoso ana yebande ni nyango salango po lingi po blesser batu misute mais vraiment juste te rappelle à mon neza que c'est ta vie tu fais ta vie ce que tu veux ko linga te mutaya ko imposer parce que basi ba comprendre que ozara na mutu moko lack confidence là donc ayeka ka bi ata na yebisi na Adrienne bongo ata na yebisi boy ya ko salango ara mama yes à partir à lelo na kanisa ki lelo vraiment aux 8 décisions il faut qu'on respecte l'opinion ya mutu et qu'on a yope ba tochi en inverse yope côté mususu ba sengi au service au lieu kosa au lieu le bakaka oui na rosalango hein si mutu mususu pa ebisi non zala tolérant ya ko accepter opinion ya mutu zala tolérant ya ko zala vraiment large na ba opinion pe na non ya mutu mususu ba non ndimaka pe non ya mutu mususu finalement faut koyeba kiza vie na yo peut-être zanda na yo eza voiture na yo eza bilamba na yo eza mbongo na yo eza n'importe quoi maquillage na yo o mutu asengi alors ezala vraiment opinion na moko opinion franc soro sepeli voilà opesi ce que sepeli te ko pesa te parce que o kotika losa na on lisu mo pesi na oka pamba loba non alors na non wana oko se soulager. Voilà vidéo et comment qui on a souka na sepela tant tout ça la vidéo à ma solo boy parce qu'il y a peine nazo connecté na bino. Voilà vraiment ce qui peut nanda kuza mutu moko bande ko trouver un mot vraiment difficile ko yebisa batu no ko yebisa batu te na boy bongo esimbate na kanisa ke vidéo o aider yo ce qui ozala vraiment mutu moko za na caractère à makasi mutu moko za muta caractère oso banda ko yebisa batu vraiment non na ndenge ya bien ko busante ko tika commentaire na o et ko kipe ko aider batu mususu tika commentaire na on a c'est parce que tant botika ba commentaire ngapeton na tanga ba commentaire na sepela na ngo mingi nazo zela ba commentaire na bino boy bisanga vraiment ndenge nini yo olobaka na mutu non sans pour autant au blessé hein, vraiment première dame look maman a commis star ya papa alors star am moi à cause raté hein loba opinion na yo au boyo ndimi et voilà donc na sepeli a trop na ndengo skota la moi vidéo ya muke. En tout cas, Milia Gualdi, non, comme ça que Ekoli Koloba, non, comme ça que vraiment, Medario pour Ekoli Koloba, non, na États-Unis, na comme ça que Yves Diane, ça peut Ekoli Koloba, non, ba balé zalate, au boyo, kangam tusu qui yebisa et non, à l'oukanae mutumso, yo pisse, ba promesse, ba rendez-vous manqué. Et tu n'as aucun fille, on a su qui t'a lumba solo. Ah non, yebisa on nini. Oh non, aïe, n'a nanga te ayate.